Maman, elle fait la langue bien, fait la langue bien. Yango yo ngaka bandeko. Yango yo bandeko, yango yo tala mais caméra. Bon, bien, tala bien pour la linga mingi te na uti na ngo côté na uti te. Voilà, Morel zongo bien, finalement, c'est bien. Oh, la bloc, hein, on a les simba melangwan. Maître, oh, c'est où tu as. Vanda si koto. Tu connais bien, tu connais bien. T'as bien contrôlé ma billet. Contrôler ma billet. Est-ce que oh, il faut bien te mettre. Simba, j'ai un problème te. Les mots ça. Les mots ça. Mais ça abîme mon la vérité. $100 il y a mon bimba. Combien de millions ça? Et ça déjà tout le monde d'ailleurs il y a 10 000 déjà. Plus de $10 000, mais démonstration ça n'a qu'à citer. Dans la salle, par rapport, il y a ça, c'est quand on peut Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar. Sur des magnifiques plages, une vie de rêve dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarah la TV. Vous avez un contrat en Aïe. Merci à vous. Voilà, merci d'avoir abonné sur Saratola TV, chaîne et activité, chaîne et actualité. Bienvenue sur notre émission Vérité présentée par Paul Mukendi. Moi, je suis Mukendi, c'est moi Rosalana, TV Nabino, ordinateur Nabino, téléphone Nabino. Voilà l'émission Nabiso, il y a Vérité, quand on a Sarabino, Biso Toza, on a toujours pour nous solo, Nayambe Libino Bongo, Oazali Bongo, maître Théo. Pardon? C'est Maître Théo Fantôme. Théo. Vient de l'oser, oui. Voilà, Nayambeli Bino Bongo, Maître Théo Fantôme, Toko Sololane, par rapport à Marambo Italie, par rapport à Marambo Oyo, et Belé, Oya Salaka. Toko découvrir Karangana Bino, na plateau, na vraiment, tout le monde Sololane, mais. Avant au côté de la Kisabino, invité Nangaï, tu as remercié l'équipe technique on a tant merci na ndeko Nangaï, confort à moi. Bon de livre bon c'est qui est où derrière la caméra. Merci na ingénieur 15 Bassele na montage, merci na la patron na maman Sarato là. Pourquoi pas na Jonathan qui vous na 10 amis bali. Bande konyo so balinga ka problème kendi. Na ko ça la rabino toujours musala na émission na bino bolinga vérité. Bon de livre bon c'est qui est ceux qui ont même langage Nangaï au kofuno caméra bandeko bamona invité na zana na plateau na biso to meka ko développer na par rapport ya Marambo Italie spirituel par rapport Marambo Italie porte-monnaie magique ya to yeba magie noire magie blanc magie rouge et zalaka ndengeni parce que le loto ko monaka ba nganga ba comité maibele maître bonjour. Bonjour papa Boni. Bien, Boni Yopé. On a ma casse manangolo ali se faire ya satana pour musala nyo c'est ça malamu ba bonne nyo so musala kitoko. Pour Nzambe azalaka lion ya moni m'appelle ça pouvoir ya centralisation pas ancêtre ba pouvoir
tala mokili ndenge tamnaza malamu. Mais maître nganga ki le bata obne bato so le baranaza malamu ngolo nzambe yo bandi ngolo Lucifer. Monsieur journaliste, nakokumisa nzambe azalaka plafond ya monde. Mais nakopesa e ya nopo nzambe mutapesi pouvoir ya mutu nyonso asala musala otenga message. Ngai naza toujours fétiche minazanganga toujours ya nzambe. Nzambe mutakeleki mutu kwa kosala makambo oyo. Lelo bozomona mboka ezotambola mokonzi na biso ya mboka azwi pouvoir nzambe azwi apesi ye mais mokili etambolaka toujours na spiritualité. Bankaka bamvene pouvoir ya sala kisalukaki par rapport ya salisa bato bandom elingi koloba boye ndenge bakoko bapesi ngai pouvoir nasala musala oyo po ezalaki prévu ya kosala musala oyo te mais tozalaki na koko moko na voilà maître mais toko évoluer ngonga na yo to mekana ko liebisa bandeko bakolanda yo parce que za mbala liboso to yamba yo na émission na biso vérité mbala liboso pe okota na sarato la na kolingana no tout ça là parce que biso na émission na biso okotomba ka lobo bina ko ba vérité na ba question na bino nyos. OK. La vérité. OK. Merci maître oko se présenter lisusu pour na bandeko na ba yebioté pour na ba ope ba mono pour na mbala liboso ba yeba nanyo na zani na plateau na biso. Merci de journaliste na sepeli mingi na mutuno tuni ya mayele pour bandeko pe bazala na bato ya kolanda ya. Na uti presque na village ya Mongolongwana na Kingoi. Village Luozi en face même mboka na prophète mwana tsete o babenga kankaka ndo abeto yani ntumu wake na beto bakongo. OK. Ezalaki prévu ko sala musala tulaki na koko na biso chef coutumier koko mfansoni. Ngai na libota ya papa na mama to botamaki mine. Botamaki mine. C'est-à-dire de bobota mi 4. Bandi musu bali bala na biso libanda ya mboka. Solaki déjà, solaki kaka 4 même moko kendeki déjà. Mama zo estroa 3. OK. Ya mbasi moko ya mibali. Nazalaki na koko chaque fois pour maman na papa bazalaki basambeli ya makasi. Mais chaque fois na kolota ka bandoto nasomona keloko moko koko zo ko pesa kanga po ko na territoire na nous le wozi mutuno sa yebi koko Fanson ya no ke de chef coutumier wa ke le vana nga bantu qui fait la wozi na Kingoi mboka moko komba koko nani koko Fanson bande ko nyoso ba uta wozi bande ko bazana wozi ba uta la biso ba yebi déjà référence no pesa koko Fanson la kina Mongolongwana na Kingoi. Mais koko banaki ko salisaka chaque fois comme la batu bayaka pa koko ko mwana mwana to tsaka kai makambo koko sala bizate mais koko azalaki na chambre moko mutako kota te. OK. Na lota ka bando tuna so expliquer mama soki na lali na butu na mona ka koko aya ko pesa ngelo ko moko na ko expliquer papa soki na lali na ya ko mona ka koko pesa ngelo ka ezana ngo bando ça va pour ndeko na ndeko na ye moya pesa trahison na ndeko ezalaka te avant na mona boye Maman a koufi. Maman a boti a koufi. Papa a boti a koufi. Koko. Maman a koufi. Papa a koufi. Kolala kola mga leki soit moi si a koufi. Ba espace ba une année demi 2 ans. Leki soit mobali a koufi. Wana famille nyonso ezo ki ndeka ka. Na ko kufa. Ale koko siko koko bozo ko tema te po mwana ya wana 19 ans na 20 ans. Koko lobi mengai mutu na sali musala na limine papa na mama po bazalaki basambeli makasi ne bazalaki basambeli makasi pouvoir nazo pesa moiba bandi maozo ngo ezate mais so to comprendre bien pour ba peso pouvoir ba c'est ngina ba éliminer papa na mama na bande comme si ngo mona ka ke na sala ka kisi oyo science na za représentant légal ya science ya courant de joie yango moni musala na ngai on appelle ça ka sacrifice te na senga pe makilate donc na pesi yo bomengo na pesi yo to fola na ba norme les lozo mona ndeko journaliste mboka ezokende ndenge ezotambula tozi mokonzi oyo azokumba makambo nyonso na droiti mutu nyonso azosepela na évolution ya mboka. Koko maman yoko kufa papa yoko kufa koko ebisi maître pardon ozongi la mambu ya koko wana na auto yoka auto tanga nini moko ya courte nini Bonjour. Auto tanga soki opesa oza numéro 1 ya science représentant légal ya science ya courant de joie donc c'est oui courant de joie opesa ngo gratuit. Ndeko journaliste eza mutuno tunia malamu lelo yo moko za osoko beli okene na hôpital et OK
Et ok na hôpital ok ni ba ko sala fiche ba ko sala constatation. Mais na sala ka musala ya sondage. Et obenga tozo solo. Na ko yeba déjà na ko peso détail ya ba problème yo za na par rapport spiritualité na ki expérience ya musala bientôt 42 donc 21 ans d'expérience ya musala oyo. Bientôt ka à bientôt âge na zamu na 42 donc 21 ans aujourd'hui qui si na âge ni na joie qui si na 21 ans 21 ans oui là qui c'est 21 ans maintenant le long expérience on a 22 ans ok donc 22 ans d'expérience ya musala yango mona no pesa bande ko na ngai chance numéro na nga eza dispo plus 243 89 270 32 45 plus 243 89 270 32 45 yango nazo pesa bande ko na ngai chance continuer siko le solo ok yango mona nazo pesa bande ko na ngai chance kozala na bobangi te te maître pour na boya lati bon non na sala ka kisi mais kisi na ngeza na sacrifice te pesa makila pesa mutu non par rapport mutu nyoso azaka na besoin amona ka elimani sube mutu oya bote yozo luka batu kapi na zo luka batu na ko senga yo mutu par rapport ni ngai moko na biloko ba pesa ngeza ki prévu ko sala ngote mais ba salinga sacrifice ya aveuglement yango mona azala na mawa ya moyindo ya ko senga yango na zo pesa chance na bande ko na maître wana derrière tant yo lobi ba salo sacrifice inconsciemment ok c'est yo pour bande ko sala moto ko pesa biloko na sacrifice inconsciemment na ko ko sala ngote par rapport ngai na pouvoir ba pesinga ya ko senga susu mutu makilate ya ko senga pe mutu te donc na to sali musala yo nanga au contact na ko sala musala na ba norme oyo nga na sengi te o respecter ba condition wana na ko senga mutu na lobito somba lipa to sombi lipa to somba nguba to sombi to se planir place on mais ça to comprendre bien musala nozo sala eza sans sacrifice wana place on ozo kosa bandiko ba otala biso parce que kisi moko te ezanga sacrifice même nzambo bato bakenda ko luka na ba église et pose pour comme na bozui il faut qu'on ça la sacrifice qu'on la ba gêne ko kende bangomba ko sala ba makambo ebele ko tosa o nzamba ko lo siko yo ozolo baki osala kisi sans sacrifice ozomona te persona o cha batana libunga bon monsieur journaliste otuni mutuna moko ya mayele bato ba comprendre catégorie ya kisi eza différence par rapport à notre la classe on a le premier de la classe on a le 2 on a le 3 on a le 4 on a 50% on a 75% kisi ozomona kisi mutu azolega na plateau azanganga esalaka nga pasi na mao mono keki sala lufanda bamfendeke ko bankaka ya salisa bantu par rapport kanda ndombe moi moko zolo interprétant na lingala po bandeko ba Hollande pe ba yebo mutu yosa yibi mnoko mboka te ok pas de problème na ko yano la kana kikongo na ko yano la pena lingala donc kisi eza différence neto mona ba mususu na classe on a la première de la classe on le deux on est ngala za représentant ya science ya couronne des jours à bientôt le 6 na la voyage na kenekola ta pété ya représentant légal ya Afrique par rapport oui to ko bagali par rapport aux autres lelo question tout le monde ateka kaneti masanga azwa kana brandement na bras Congo et azo sala vente azo teka na prix oyo bazo teka na izina azwa kani retourne ya bonus lelo to sala gina banganga nzambe ba pesa ka grade ndenge wana ki cardinal wana ko monseigneur to kende eza ngai nazo sala musala na banorme ba ko pesa ngai pété lelo pe na kufi na pété ngo siko to linga to comprendre science na bino eza dirigé par nani yo za na science ni parce que to lelo to mona ba science et comme tellement belé to mona ba Margari baza ba ogili ba nani susu la volu ba science comité tellement belé ba msu ba komo na zo bunga ya ok ngai na sala ka science ya couronne des jours to uti ko kufela dernièrement mundele moko banaki ko yoka ka courte joie ya sala ki grand maître na ko fana na Sion grand maître oyo lelo ok oyo lelo asalaki ba livre a PCP bato asungi bato azaki représentant légal ya Afrique na science ya courte joie mais biso etaki tozalaki pemeni ya papa po azalaki grand maître peut-être tozalaki pemeni ya papa nazalaki pemeni mpona kozwama ye lelo soki tokomi kosala mosala en ligne po ezalaki ndenge nini lelo komona kisi oyo okotina ngona DSL okotina ngona boîte postale mais comme na aéroport mundela azobwaka yango mais papa pesa ki mayele ya kosala musala en ligne otana na Canada ozana France ozana États-Unis ozana Espagne ozana Suède na kosala par rapport na kosala na vidéo na koyebisa c'est pour na traiter nyonso ata ozana problème ya diabète tozala na deux sortes de diabète diabète A diabète B par rapport à absence ya pancréas ozana problème ya hémorroïde ata sala ki 2 à 3 à 4 pour ceux qui obombi malade wana et koya na otina to ya sukali na to ya sukali komona ki
mobali et kozonga na niveau moko ndeti mwana bota makilobi yango malandi yo kofanda ndenge ni na mama lelo bozomona bozoza défaut ya basi moi ça sala ki par rapport ba posa na et ça sera ne teme ndeko journaliste o eza plateau nazo to makambo ya ça o lo uta lo ba vérité ya wana makambo il faut bimsa makambo pe oyo ya bosolo na mekana ko yeba ko tuna yo po to kende na ningi moko ya bien mettre ça la magie na sala ka magie noire na sala ka magie blanche na sala ka magie rouge magie noire magie rouge magie blanc OK voilà na kati ya magie blanc mais pourquoi est-ce que expliquer na bande ko ba Holanda yo o étudiant comment OK ndeko journaliste en tout cas intéressant en plus ça magie blanc et ningo lo bani bien magie rouge bien magie noire lelo zo mona tozo sala bukoko eza la capacité ya makasi mais poso moyi na sala ka kindoki toujours na butu oyo mutu akoko ko mona te na moyi lelo kisi ya mundele azo sala téléphone azo sala mituka azo sala ba avion kindoki na izo mona na moyi avion mati likolo so to ko sala avion na moyi ni oyo ko mati mais to kende ke ba mboka ni par rapport na ba avion spiritualité oyo mona na gate ya mona to pesa bande ko na ngai chance moni kisi ya mundele ekeneke na musika lelo tozana ba parfum tozosala tozana ba huile tozosala par rapport ya tire ya mutu kota zali wana to monde ya magie blanc OK tozonga ce qu'on a magie rouge OK magie rouge elinko lobani okozala na problème na famille na bino bosimba ka lie moko ya kisite mais na ko purifier yo na tie yo pembe na longoli par rapport à l'absence wana ya sang ozo senga wana c'est ça magie rouge on préfère comment aujourd'hui c'est-à-dire que tu ko luka lie ya mutu net par exemple que biso to simba kisi ke ko luka mutu moko simba kisi na famille na biso to sala on OK na ko sala ni na ko longola na ba lien wana ya famille pour famille musu longoli biso na lien na longoli mutu na lien wana na tie lien privé mbongo wana e ko sala na problème te akopesa bana nkaze ko na problème te mutu no na problème akolia yango mais ko na ko pesa yo mibeko te na ko pesa yo pe sacrifice na ko biso ke sunga mutu na famille est-ce que ndeko ko zo mona na famille mutu nyonso ya boteme za na problème fois za na mbongo mais yo zo mona na famille na bino kaka mutu moko za na mbongo ante no ko betata mwasi par rapport ya nini azo balé affairement aussi comme moko zo mona ngote ke problème nyonso ata mutu akufi mbongo ne bimaga soka mone bembe soka mone bimbe za par rapport ya nini ya balé affairement bino zo tu na ngai mutu na olobi kodia tu nga kodia moni te ke kasi na ko bimisa ko ndenge na famille déjà batebele po yo otikali na ngoto ebite otikala osala pe porte-monnaie magique OK na ko combattre na mutuna na ko répondre yo code c'est-à-dire quoi OK code ndeti kima kina kikala mukanda ka famille kina fulu kivwanda muna suku elingi ko loba boy code ya elobi boy eze loko moko ba koko ba pesaka okomona kaza ndeti miroir libanga ba pesa mo place eza mais okomona ka ba interview que moi si asimbaka yango te eza kaka uniquement ya yo mais code ya ona eliaka par rapport ya nino komona lelo na famille muta sala accident muta morne mwana moko botamaki bien akomi infirme wana mona ba code ya zolia allez si ozalika na motu na ngaki bosala ka sacrifice OK siko code ya wana eza biloko eza ba ancestral ya bakoko mais siko na magie noire OK wana na magie noire allez siko na biso na magie faut ko désinfecter yango pour eza la source na ba problème de ça la source incendie et bandi ko lia yango moko ozwi nsamba obwaki ozwi ba makazo obwaki ozwi bana ya soso ba botami uniquement o mutu wa mokila ko lia te obwaki pas même dimi to écoute bana soso na bazate il les code est-ce que comme protéger et bandi ko lia biloko yo zo lia sa yango yango na to pesa bande ko tu nga problème de porte-monnaie magique to pesa ka porte-monnaie magique porte-monnaie de bonheur bac d'ambiance mutu muso za ko zwa à 5 à mettre dans la besoin chaque jour bimsaka $100 na 200 au sala ambiance no ningo ça to za besoin parce que bande ko ba ko landa biso ba yeba marquer mettre deo mambozo lo ba est-ce que c'est vrai to ça le kuta to me kana ko kota na lo momukie après ceux qui au ça la bande ko ba ko landa yo patacle pour ba confirmer mambo ba isa ya solo maître koyoka yo olobi kodia bokoma ko baka lango ba biloko bana ya basoso ba biloko mwa mike c'est-à-dire wana ko senga suma kila mutu te OK wana sigo tuni mutu na code sona ya no pour comprendre bien code ya ekozala ya Antoine ya ba Edouard ya ba Ariette code ya nanga ite mais bozana na famille e bana ko sala ba dégâts ceux qui ba désinfecter ngote ba protéger yango te e bana ko liaka batu ba morne ba misusu mona botami des fois lisu bote des fois lokolo muta sala ka accident elingi ko lo bateke pour bo mona loko lié tata mo sasa na mo ke de no ko sana mo que non c'est que
Net monde na ba famille sous bato ba kufa ka pa ma. OK, balien. Chaque année to kufelaka. Biso ceux qui to comme na âge bo to so maka problème de diabète, moko zo maka liboma, eza balien familial. Donc nazo pesa catégorie nyose ya kisi o ezanga likama na sala majinwa. La fois passée mes journalistes monga tuninga. Comment ko sangisa kisi ya mundele na okutani na papa okosila maloba na ko expliquer yo musala onengezala. Po musala comme na ki ba aventurier, comme na ki escroquerie par rapport ya nini? Muntu kazeka kisalu kwa lekina plateau pour démonstration ezala ka kisi. Ah, je sais une démonstration. Na ye préfère cette démonstration mais na ko senga ba ancêtre na ngai ndengi na za awa na mboka oyo. Est-ce que eloko na est-ce qu'on comprend? Parce que ndengi na soki na vidéo ko sala interview oyo na zo zonga luozi na lobi boye. Porte-monnaie de bonheur na zo pesa porte-monnaie magique par rapport à ni na mbongo ya multiplication du coût. Porte-monnaie ya 6 mois, il y a 1 année, il y a 3 mois renouvelable. Par rapport à montagne er na musala oya biso soki oyebi musala na banorme musala eza na facilité ne za makambo ya mbongo. Merci. Olobi que porte-monnaie à 3 mois 6 mois eza renouvelable. OK, ina si ko biloko na tiozo pesa ngobongo yesenga makilate e ko senga makilate par rapport ya nini mbongo oyo yo pesi basomba biloko eza déjà na mutoki na sacrifice mo mbeza wapi okene ba orphelinat bababa bakoka baveuve mutazo mona bien te par rapport ya nini mutu mususu aza veuve mona kate mazana chance ya mbongo eri yo soki na kokabela bango soki na bopito kasi lupemba wana ya batone yango yo ko salele ozalaki mobola na pesi yo mbongo yo pe bana ko sunga batu sacrifice mango na ko senga yo mutu te na senga kama kilate donc eza na danger te eza na dégâts te tonga na yo ba immeuble na yo ba nini tikala ngo bana eza na donc eza contraire yango mona zo pesa bandeko na ngai chance batina ko fa kisi ya musika kisa ba togolais qui sont nigériens, qui sont ivoiriens. Surtout la minute, tu vas régner la minute, tu vas béninois. OK, par rapport à nous avons un contrat moko ya mukuse. Et comme on a renouvelable c'est ngiyo moko. Si on sale au sale. Bon mais attends que beneza bosser comme une renouvelable au sein. Na ko c'est par rapport ya ni. Parce que le rôle au déjà oyo pour okomana au point ezala rôle à matine sous niveau. OK. Oyo pesa ya mi balon ezala rôle à matine niveau. C'était tout ezala ma sous soigner tout. OK, de journaliste na sepele mingi na mutunu nazo pesa yo ba répondre valable pe bande ko na biso ba comprendre mamla so ba po musala o eza déjà ya ko bebe comme na qu'est-ce qu'on quelque par rapport muntu ka seka ki sala ko wizi sala ke nganga ke na non nazo pesa ba par rapport na ko sengo mutu te ndenge ni on respecte pour na ko pesa équilibre qui sinon ce que mutu pesa équilibre o ko kota kaka toujours na danger so ka biso chaque 0 et mela kamal o surtout ki na premier monde 0 et 35 o suki wa bon monde va bon makambo so ka aussi mais oyo nga bomengo nazo pesa ko tikela ngo bana banankazi eza na likama te par rapport à eza na condition eza qui sa condition qui sa ka em to pesa condition qui sa lokuta ko pesa condition par rapport à nous est ce que nga ba pesa nga musalo na aveuglement condition ni ba pesa nga ka ba norme on a la par rapport zala honnêteté ya ko sala musala eza na pesa yo pesi muto yebsela zala norme zala ba norme par rapport à nous aki mobola na pesi yo mbongo mais sala ba sacrifice ba sadaka ngai moko ndenge na jipu wana na koko bima na 100 000 50 000 à 1000 francs 2000 pour tout le monde la ka ba veuve na nzete na mutu sala ça na zo pesa kisi nyoto c'est ça sacrifice OK si ko mutu muso ka beli mbongo aza susu na makasa ko loka mbongo te maza na chance ya mbongo ale chance on a ngo ko bipa na zo utiliser yango na siko réponse na zo pesa nyos oza na problème ya mwasi akimi yo obengisi na pota akimi na kozong sina ba norme le côté ndeti mona ka bo bato ba mikanda zoka mukanda te makambo simba te musala ba zoka te nyoso na yo sala na sala ka par rapport ya ni et au monde le logo na problème place moko ba zo engager bato place moko santé pesa comme lumière le loso mona to ko bozala biso nyoso to vandi bo yo licencié ngai graduat wana kuna D6 wana diplômé wana kuna tangité mais bazi pouvoir ba pesi na motebe commenter yo licencié be gado ba ni ko sala ba rapport na ye mais par rapport ya ça lumière yo na lumière ça biloko to pesa mutile lozo maintenir na poste 30 à 40 mais bato ba ko remplacer bazali pour rapport nini diye mo ba na ko senga na démission na ba pe mais bato bazaya mayele koleka ye ya ko makate mais rapport yo to sala ça biloko to pesa yango na bato bo pesa lumière oui to pesa lumière mo le yango se bo pesa en combien de temps ezaka pour na libela to bo signer ma te biloko mususu à part makambo ya contrat o monique ya porte-monnaie de bonheur yango zaka renouveler biloko mususu ba pesa libela ils ont délité parce que tout ça li ba calcul tout le matin pour des bons otikali na et comme les longs moniteur zoaka les longs bazolo ba mettre ba GP zo tellement ngani eza ba récompense ya ko yeba musala uzo sala les longs na ko $500 mais $5
est-ce que moi n'ai pas libana papa nous pas côté autour na question qui a ministre mais ça yangai par rapport à expérience poto yebi le banganga ebele na ko si bon de livre au mona nganga place avant ya salité mais après ça ka mutumbongo et ça kana ndenge ça wana kisi OK ça mutuna malamu parce que ero mona est-ce que ngai ndenge no vandi bomoni ngani na kitaki na mutuka na boy na yambi bino est-ce que ba yebi soti na zanga ngoko ndima si tu as na pasata na mona like na ndena na ndima te ezayo na na muntu mususu poto yebi de banganga te ba mona ba nini kutanga bitenya rouge nini kotoyo wana kisi ya kala poto keneke ko sala misala tina ba voyage ya misika tozo kende déjà ba misika auto kende maître to le kana na événement OK on va comprendre qui maître azo sala ngo est-ce que azo lo bango ya munoko to a retrouver pe bandeko OK ndeko journaliste démonstration ezalaka kisité lelo nazo somonika yo moko ndemo fasi on a lingi exemple ngala lingi ya na yebi excuse ndeko journaliste oyo kanga muki monika ndenge yo zabo na fula yo na exemple le bosse bana pana yo na peso ka biloko moko ya demo pa mbo mona ke sasa on bazo landa kaka yo pour exemple mo na pesa ngo pana yo pour moni musana comme na escroquerie comme na lukuta pour na pesa o ko pesa ngelo ko te na fula yo kaka 2 mois o moni ke batino so bazo landa kaka o mo te ko zolo bo fula nga 2 mois ko 2 mois na songi na o moni te ke na sai na ngelo ko te pe na si yo témoignage nzamba za ka plateforme matika makam na satan mokileza dirigé na satan ero tete moko kuta nango atoza na problème malade okena basana okena ba wapi okoza ma problème liboma na ko sa disano yango donc na ko sa démonstration ezalaka kisité mais nazo sala yango pona la kisabino pona ko senga na bansete bolingi kaka démonstration bolingi na bimisela bino ni tenet ngana lingi na mambo ya porte-monnaie magique ni ya liboso après to koyeba mambo na sama probe donc lingi au moins événement na bimisa mbongo pour comprendre que la sala comme ça voilà pour moni le mutu so akolo baka alobi na munoko yango te bo de livre ndeko journaliste yango bi démonstration ça ka kiste rande ndeko mutu mususu azana besoin ya mbongo te azana menga azana maladie moko oyo zo dérange azana problème ya hémorroïde problème ya sucre paralysie tension zo matezo kita hémorroïde atesali sukali no 10 à 20 ans contacter attention na problème ya mwana libombo bozo mona tike mwana botamaki normal lobi azo basu attention na problème ya musala mbongo evanda kate na okangelo nda parce que ndeko journaliste boye bisanga eko tenga problème ya porte moloko sana bezo bomona mbongo on a besoin de démonstration na bandeko ba olanda biso on a besoin de démonstration oui mais na ngona lobi mutu musa sana problème on a besoin monter mais na sala bino démonstration ça on a na ngo ya likambu ya batu oyo baza mambu ya mbongo mais na makambu mususu oyo ko yebisa batu ndeko kasi ndeko journaliste yango na lobi ke on a problème te on a problème au lobi ke po on dit makambu oyo nyoso na solo on a besoin de démonstration au moins na ba millions ya mbongo yango na lobi ke musala oyo e comment na kiba monango musala oyo ya combien de mbongo musala ya combien naza ngai bolobi na dimisela bino mbongo zaki prévu ko sala te mais na sepelisa bino po bato ba comprendre que papa muta sala mambo po démonstration ça la kisité bandeko ba kolanda biso vraiment makambo boyeka na Sarato la TV makambo boyeka na Sarato la TV vraiment mo ka difela ngango bien yango yo ngaka bandeko yango yo bandeko yango yo tala mais caméra tala bien pour la linga mingi te na uti nango kote na uti te yango ezana eloko besa vide botala bien pour bandeko poto bandeko na biso ba na problème ya komo kaka timfo vita kaka mfotoni na yena mboka mupaya pesa na pouvoir nyonso obamona oyo ezaki prévu ya kosala te mais na sala bango démonstration kaka mfotoni umbana mawete voilà Morel zongo bien finalement pensa bien oh la bloc hein on a les simba melangwan maître oh c'est où tu as vanda sikoto to komi ba to mo ke ni tala bien contrôler ba billet contrôler ba billet est-ce que oh da faut billet te maître simba on a problème te démonstration mais ça bino mambo ba la vérité $100 ya mobimba combien de millions ça
Et ça déjà, tout le monde d'ailleurs, il y a 10 000 déjà. Plus de 10 000 $, mais démonstration, ça n'a qu'à citer. Dans la salle, par rapport, il y a ça, c'est quand on peut faire ça, il y a bagie, il y a c'est nombreux salaires que ça, pour que tu vas le bagarre, on va tout balayer à Kamoté. Pour que soit billet à il y a un peu de ça, l'échange, il y a un moment de la J. Moi, je ça la démonstration, et ça va qui se rend, il y a des gondes, Moussala, et c'est un ami pour nous. Maître d'être autour, moi, c'est numéro d'Angaï est à dispo. Plus 243, 89, 270, 32, 45, plus 243, 89, 270, 32, 45, plus 243, 89, 270, 32, 45. La personne qui a une chance, il y a un problème, il y a porte-monnaie. Moi, ça, j'ai un porte, moi, c'est une norme, mais c'est une travail. Ah, la moussala, on a un problème, moussala, on a une lumière, on a un problème. Moi, ça peut. Les gens ont oublié que des journalistes, ils ont un problème à casa. C'est une porte, comme une autorité à ma casa. Problème, il y a santé, il y a social. Mbala kumbia, comme on a attends, si bien à Moutou, la police est bengani mobile nandaku, moi, ça tire. La zone, la qui se voit, on a un problème, la conseil, moi, on a un problème, qui sont à Kala. Et on a ça qu'on a une chance. Plus 243, 89, 270, 32, 45. Il n'a pas de une chance. Il n'a pas de profiter de quelques minutes et tu as et que zonga to osayela ezambongo prévu ebimi na démonstration ezaki prévu akobimate mais pour mutu aliango na kopesa autorisation na kosenga kaka na miso na bino po batu bakoka komelela ngo mai esala musala ezambongo toza na réserve ebele par rapport makamatanga mi ambongo ozoluka mbongo multiplication ya des coûts 500 000 1 million de dollars na kopesa yo ngo eza musala musala comme na gesko kende ko bomoni ezaki prévu akosala te bomoni bloc bloc nanu 10 000 $, ça fermé. À part tout le monde a petit billet, il y a 50 zawana, vraiment ba oebimi en dehors yango. Voilà maître. Bota la bien, bon contrôle bien. Exact. Donc exact. Yango nyonso yo, eza faux billet tenga mona contrôler vraiment. Maître siko to comment rendre vraiment la shit, ya parce que ko expliquer bandeko bien, bandeko ba kolanda yo. Tout le monde est déjà côté en bongo, à part wana opesa kamukanda ya poto. Attends, ça les 10 ans. Moi ça bota kate, na ko sala musala en ligne. Na ko tena ma ka beto so mulenga ma itia na multiplier na commission mela. Kende ko ça c'est maintenant na to ya sike diabète A diabète B na sala musala. Bandeko bazali banda bakolanda yo akozwa siko eloko ndengeni parce que yo to mona cercle déjà. Est-ce que c'est vrai ou ko ta vol? OK. Qui c'est ça? Qui c'est ça net vendre de vapeur ya mupeke ndeti mai. Et comme la tana ba set ba go ba ko tikilo mbongo yo mto ko bisanga na dingi mbongo nange comme la place na pesa mbongo ni kama za facilité na kisi so ba bi ko sala ngo na zo pesa bande ko na chance et ko sala makambo ya kinganga be kisi so ki o yebi ba norme te yaka na ko pesa yo initialement ya ko sala musala etake pa bande ko no ba na ko la tisa bango musala ndingu même ba ngani ni yo le ki ba mettre pour ba mettre ba komi tellement beli na zo ka ba numéro ba pela ba mettre OK mettre net ni yo na banza na sala atterrissage boye place na sala interview beaucoup tinga plein réunion na autorité musala oyo comment na kesko kengina lukuta kaki kisala lukia kuma kiambi faso ya ebo muta kaka se kisala lukia kongango ero ningi musala oyo yaka na landelo ba norme na kola kisala pour muta bota mutu abota mambo ça te me fola na ba norme ngai pe na évoluer est-ce que koko azalaki na magie rouge mais koko azalaki na magie blanche koko azalaki na sangisa ngo ndengeni nazo sangisa ngo par rapport ya kosala musala na distance ero za limité na magie no kwa koservi mutu za musika mutu za na Canada mutu na France na Suède et on a qui c'est limité avion ça la outil Congo que France que au moins les 2 secondes 3 secondes la salle résultat maman yozulu et au moins on a peut se bande ko na chance ba diaspora ba tunio so ba combattant la peut se bino mote maître Théo fantôme azali pour la kosunga pour ce moyen numéro nanga eza dispo plus 243 89 270 32 45 na pesi bande ko na chance on a problème à diabète A diabète B. Maître to comment on na suka dernière question ya Morel dernière question to ka bona maître maître ceux qui mutu azui biloko epana yo qui dirait nango sili
Bon kabona ndenge ni. Soko kabona loko te soki akoya yesoki pa koya te soki balingi bazonga eza na problème te. Po apesa ki ngai mbongo na sala ki musala. Soko moni lelo ndeko nganga leki na pesa ki Antoine Boy na pesa ki Edouard Boy wana eza kisi te wana déjà aussi mbana ba konzi mboka. OK. Eza déjà ba autorité déjà aux arana bango. Eza musala. Ozola na musala norme mutuno soko apprécier. Comment ça battre toi mettre teyo. Poni baninga muso par exemple eza expérience à bientôt le 6 nous voyager. OK, à bientôt le 6. Nous avons voyagé, nous avons comme représentant légal, il y a science, il y a courant des gens en Afrique. Par rapport au Koufela qui court des gens à Kunamaki, telle expérience, il y a un pouvoir, on a plus de bande de courant il y a court toujours les autres comme pas naïo. OK, vous avez un pays. OK, représentant Nabiso, et Rabano Saba voyage, base centrale Nabiso dans la Suède. OK, place Maramozali. OK, Makamambo, nous avons une réserve belée. Il y a un problème, monsieur Mamambongo. Il y a facilité dans le salle des ambons. Mamambongo, c'est facile. C'est ça, la bino Mamambongo, c'est facile. Mais on ce que vous dites. Il y a un autre monde qui va mettre comme tel mais béni va te pour tout le monde. Quand si un moment mettre bino n'a pas béninois, bana bana pouvoir. Pour to kabona na yo. Béninois bazana bazape na kisi bango basala. Mais ce que bozo beza wat par rapport au contrat eza ya mukuse. Lobi ozalaki na ba immeuble lobi komi liboma. Bozo mona exemple te. Le lobi balbaki gamme de courte jour banaki ko pesa kisi ya courte jour. Biso na yeko évoluer na maito bani ko couronne de joie et c'est on appelle ces bandes de chance au y a un problème de mettre territoire comme ça qui me dit bon non pour la fois parce que tu me mettre dans le compte de joie oui papa ça la transparence il y a que l'obalikam courte joie et on a la sagesse à mailler mais on peut faire les conditions dans la science il y a courant de joie et c'est au côté on va immeuble tikila bande pas de problème nous salons dans la scène clôturer na pesi bande de chance voilà merci maître Tokomi na suka malobano ya suka nini oyo ko pesa comme information comme liloba ya suka oyo ko yebisa bande ko nyonso ba ko landa yo na Sarato la TV bande ko yo nyonso ba ko zala peine besoin yo salisa bango pour lisali c'est ça na makambo ya mbongo te makambo eza tellement bien OK ndeko journaliste na na mutuna ya suka na yanola yango ko sala démonstration za ka kisité yo mo ndingo fana na ko pesa sala bosala démonstration rendre ndekonde musala oyo mutu musasa na mbongo ebele azoluka mbongo te bazana maladie na mbongo zo sila te ko kota milimo mabe na spiritualité na kati yango moni bankaka bamvene pouvoir bankaka mwana ntsembi baonzi batele sala ki sala ko ndombe lelo moni to komina ba réserve ebele poto zimo konza mboka o azana ba norme ya malamu o azolanda social a bientôt moni ba soso ye wana tout pesi mo konza mboka pouvoir oyo asala batika ko menacer asala musala kima pour ça pouvoir et utaki esengaki tango na yeko ki yango moni nazo pesa bande ko chance et on a problème contacter maître Théo Fantôme on va maître Théo Fantôme et là ba surnommé ya mutu po mutu elima nazo sala musala oyo mutu azo mona na te mais asala lio musala numéro est à dispo bandela numéro plus 243 89 270 32 45 plus 243 89 270 32 45 na pesa bande ko na chance on a problème ya diabète A diabète B botaka te okufela comme kando zo kate bon valelo on se bat ba kufela na famille vraiment malgré to komina so on contacter nga eza le mobimba na ko kalta ndeko journaliste to mona si manazo ke réunion bayo merci na mané ça bazaki libaru ya kolanda biso mettre nga na sister na émission voilà ezalaki bongo na micro na nga ezalaki maître Théo Fantôme oyo bomoni alagisi biso mama na spectacle nga benga un spectacle pour du jamais vu na yoka raba lo bana munoko mais na monongo lelo fara o eza lokola na yebité voilà numéro ya maître ça déjà wana disponible c'est ça faut billet benga maître solo na maître yo mutu mukanda ozwaka te obelisaka beaucoup faka na famille j'espère que ma se mettre à l'obia tant musu na famille bino bona mutu mwaza na code wana fama boluka moyen bokata ba yo wana nyonso wana etika kolia susu bato vraiment merci na bon de Luc Bonse que pour na accompagner ngai pour na image merci na Chania 15 basé pourquoi pas na la patron na maman Sarato là to ko ça toujours musala merci na bino nyonso ngai na bino te mona ni bongo mbale simana invité mususu bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier.
Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent